Bon, c'est un peu trop tard, vous voyez. Miss Tania, omoni loko mwana biso alobi soki leki soki mwana na yebi te mais koyoka ye azoyoka mongongo ya jeune anano très Leki jeune. aza. Donc voilà. Ya tana lelo oyo lelo nga ndeko no ya nao mwana nga liboso na 27 ans on a balisai ana 27 ans na pesa mwana nga conseil na permettre pe conseil wana bana msusu ba profiter nango. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ndenge yo moloba ekana ebandeli soki yo moko omipesi respect te moto mosusu aya opesa le respect en eza te. Le respect ça s'impose. Le respect eza acquitté. Mutu doit imposer respect na ye ya kibomoto na ye. Ça veut dire que yate na ndenge oyo oza ndenge wana soki nanu yo donc okoma na kobanda na kofinga moninga te poso bandi kofinga moninga bakobanda kofinga yo pe ozomona soki olingi respect kofinga moninga te parce que soki olakisi ye ke nafingaka donc ye pe un jour aofinga yo ozomona soki olakisi moninga ke makambo tu basala yango dès le début ya la relation erreur biso peut-être mikolo tosala na relation La grande la Jojo. oui maman Yaya. Yozo mema ngona douceur. Likamo eza grave. Likamo lo kita grave. lo kita te na olinga noke na Victoria c'est pour Victoria lobi bien moi si ngona Kinshasa aza marié likrangu aya Kinshasa aza marié yoka kuna ne bazokoma ezomatizi ngana okimaka te mpona mona tension ezomata tension ezala te yaya te nazolinga na répondre Victoria lobi na bien yoka ninga lobi na biba yaya bolobaka na biso mpe ndenge nini limite ya respect ya libala pe ti ekomi na niveau nini eza okanga motema te nga nazomamba okanga motema te ngana lobi bongo pourquoi pour dire na Victoria que ndenge alobi bien likambo nyonso ezala na ebandeli nango nde fo koyeba po moto atia koma na niveau wana il y a eu un déclenchement il y a eu un fait de départ quelque part sikoyo omoni te tolobaka ke soki mobali atrompe yo une fois kopermettre ensuite atrompe yo deux fois poso atrompe yo deux fois atrompe yo trois fois ekomi habitude. C'est pareil, puis na rata les balais à moi c'est en mobile c'est pareil. Ce qu'on tombe une fois et comme habitude parce que c'est comme habitude donc on respect longue. Moi ça na messana na ba tromper, moi ça na messana na ba bêter. Moi c'est même ça moninga na moi ça le barane le côté. Alors maintenant yo to comme parce qu'on a ba situation où il y a 25 ans il y a vu commune, les lots aussi comme mobile zo biso ko lingo kendo ki na yo. So mobile biso kendo ki na yo mama prends ton lit, lève-toi, marche parce que ce ko tikali wana e ko leka kutu na oyo bilamba ba memelo e jongu suna kati ndaka futele billet ko longwa Kinshasa tina kati ya poto. Pour moi, j'avais senti que c'était pas la première fois. Parce que non, ma chérie. Et là, on pas la première fois. Et ça n'est bandelinango. Et là, on dit ça n'est bandelina. Il y a un déclencheur, toujours le début. Il y a un déclencheur. Les déclencheurs, là, celui qui est déclenché pas au ticket, on est cédé qui est libéré là. C'est dès le début, celui qui est bandit, qui est allé faire un message dans la politique. C'est boité, ok, n'a pas boité. C'est ok, n'a pas boité, simbate. Moni. So ok nanga penda boye ko simbate ba le pite kito zana ba manque de respect c'est comme muto komi ko lobana o mo mabilo ka mwasi musuna ndako azo sala ba voyage na kisa zo ba bon c'est la mwasi wa la grande azo a me mami la ma belle faut pas partir c'est oui, bonjour. là regarde Miss de Miss c'est-à-dire que bon chaka na expliquer bino nenga ko maneli solo on na comprendre. Maman Tania, s'il vous plaît, une minute, kapola, on a quitté dans sa main. Ça la résumé, n'a comprendre les solango. Une minute. Nangina loba, je kalo, situation azanango, eza même situation nga na vivre siko. OK. Ça fait 20 ans, na mobile. Toi, maman ba misato. 20 ans de vie commune. Quand oyazo vivre, ba fika ba fia Kinshasa. Mobile akenda linga la Kinshasa. O nga kutu bazwila pe nanda ko futela. Ba koma na niveau même ya obota. Mais tant otu na mobile awanga naka. Aloba akake nga mona ebi comment na osisa buzoba. O supporter une année, o supporter 2 ans, moi na komi leo na 5 ans. Mais so na ebi soke amsu sozo kanga mutema amsu peut-être j'ai kalop akangi mutema lenga peut-être na kolba pona nga na kangi mutema eza peut-être pona bana ko mwana biso suka na 5 ans ozo suppose ozo tal ozo pesa ba chance mais comme à un niveau moko quand on lobi humiliation
olata ngo penza na mapeka batu nyonso entourage bayebi ke mobali na yo akendaka bimi na ndako asali ba valise na ke Kinshasa opekise te po oyebi soki mama na nga aza kuna bandeko na baza kuna mboka na nga era okende ate kokota na bato misusu bacamarade mosusu baconnaissance mosusu bazwela mbandaka esiza na mbanda no ya Kinshasa mama nyonso wana penza baloba oyo mpe ya Kinshasa kuna temaka ayebi ke yo poza na TikTok obwakeloka bafoto so mobile ake kuna baokanga bafoto bavideo na kati ya mutuka otya omoni nga personnellement neti nga na koma olobaka ya sika eza te na lelango deja banda ntango ebandaki oleli osali na badepression osali na basurménage mais Dieu est grand ke osurmontango po bato mosusu nayebi ke bakoka te mosusu mpe etiki bango mpe ba AVC baparalyse mais lo nayebisaka nzambe mabende nazalaka mwasi moko infidèle mabende parce que ofandisi mobali otuna mobali eloko nini ozoluka mabe na nga eza wapi na se corriger est-ce que il y a quelque chose na sali ya mabe po parce que on comprend te mais ce que c'est que ya ke oh basala bango kuna problème est arabis binoté le problème c'est l'homme ya wana azobake okoko opatiente okanga mutema ondimi humiliation na peut-être opesa chance mobile azonga na raison mais tant qu'omona ozonga te j'ai qu'à love conseil na opesa opo nga moko na opesa o nga leo na sali na tiki na sens ni na otika 20 ans o patiente na malamu na mabe o supporter mais lelo otala ngwezo ke na mai po na fille moko bo okuta o memata na poto te parce que la fille souci na yeza ya poto parce que ye moko mi benga ke ye na mwana ne ba ya poto parce que c'est déjà une fille mère a déjà na mwana tellement mobile oke kokosa eke na omemo na poto kobota na mwana mususu te oya obota na mususu na poto mais na munoko mobile se abaki ke obota alisute mwana na asuka otoza na e awa donc moi ya obota na alisute parce que âge fait ko avancer mais la fille tellement kazaka la mutu na ye ke a omema mais so tali de ouais aussi mobile il faut tala pe comment bobandaki comment parce que oya ngata otozaki ama osokange na likango olobi ochimo makemu ke na ndako atiki mais oyo na famille na ye balobaka tika te on a compris à quelque chose et loko na loba na yebisa ka nzambe ténèbre régna toujours te et na yebisa la fille ponga la benga la fille na yebisa et merci na nombre mwana obakise lié parce que otikala koyaka te soko limponga azaki prête na boko la mwana tellement na mona ke na lingi mobile na beso na step mariage nanga na yebisi mobile yaka na mwana na bokola misato naza nango na oyo ya ne 4 to bokola mais mobile abike akoya te akoyaka na mama na ye donc je pose muke so ina ko comprendre nga pina nina apprendre tango mbolo babon to tango ekomeli olobi ke na tellement olinga mobali na yo yango yebisi mobali ke okoki kozwa même mwana o mobali o chiko bota libana yo obokolo na nenga poto na ndenge ya awa sikoyo wana za poli mobali mingi eza question kolinga mobali et puis question ko save libali et puis question oluka kimia parce que ozo ba dépense mo inutile na sens ko za besoin que oluka ke bozala ensemble oluka parce que nga zali na posa bala bazala en fait mama oyebi vie na biso apoto ndesa surtout bana mwana sali boso ka mobali na motema langa zane selo moko na motema langa mama biso bokola bala misusu ya papa abiso na mona esika ya nyokola bango te enga moko j'aime mes enfants plus que tous d'autant na oloba yaka na mwana ana na ezate pona nyokole mama toza ana Londres lelo so na nyokoli mwana ana société ngo ya kozwa eba ozwa ka o nga na nyoko te ba mema pele ni kuma langa so toi tu crois nga na ondima na perdre bano ya nga ya pasi oyo ke ozozwa bazemi ya makolikolo ozwa soki wize bosala 5 fausses couches olelela nzambe pozwa bana nga na benga ba mebe miracle o lelo na baso mokili ya ba kenza bana sala tenga na otema na ba kenza bana sala pa pesa ka bala misato ona kanate ke na oyo biso yaka na mwana na pona nyokole je ne crois pas na sala kiango na lobaki tana zo bango e na ndo bango sincèrement na mutema langa mais j'ai compris que mobile a besoin moi ça na garé kuna Kinshasa pourquoi chaque année soka vandi à 10 mois 2 mois que ko passer na Kinshasa soka vandi 10 mois et bi kasala moi si moko pembe je salue ta présence Mervine azala moi si moko kuna ba yebike afuta ne selo otene na afuta londa kuna ke na bambio liboso na sima ya ofele na vandi 2 mois na enjoy Kinshasa na ekozonga
Tellement la Monique est commis bongo. Qu'est-ce que je fais? Quand elle est la grande à lobby, prends ton lit et marche. J'ai pris mon lit, j'ai marché. Na croisé ma boko. Na emi c'est ta bonne chance. Ya kandate, ya ko fingate, ya ko bana fete la sana na finga ete na swana nete lo mo côté. Et loka na ebi saye, na boyi malade. Tanyo so sel ba parcours nano okendo bimina ye ozonga, to sali mwa binemia 2 mois, binemia 3 mois, au fungoli sous makolo, papa pardon, malade ça. Yo so la confiance nenga na confiance na ete. Mote mese zoke msusu ovani ozotala obandi kolela. Pourquoi otake eloro mobile okende eloro ezakaka courage michaka ke omitali penzo bite naza mwasi ozotala mbanda na kozula yo non yango prends ton lit marche ça veut dire que bokabwana ba se séparer yango to lobaki na bébé to lobaki ke moni ne bandeli ya ne bandeli ndi ne bandeli tout ça yaka na mabala ozana buluke était espoir ezali mutu na o changer. C'est ça le défi déjà dès le départ. Parce qu'on a fait sa moutou chance. Dès vraiment dans d'autres tika, ozo supporter, ozo soit na monter ma bandinga msuko te koma ki ya licho. Ozo va msuko ninga bois kilo moi tige mobo. Oyo qui passe wabi problème te pendant le comelioté. Mais tant ozo ta nga so komenga maman oyo ozo supporter. Nga ko comment ça ki ba ko pesa ngata trophée ya ko supporter. Pour mobile ya moi ça na ocha ba photo na TikTok. Yo bika TikTok des appels ke lo botele longa mobile no kuna ba oye bise ke bébé c'est toi. Otali kasoko tune eza ba sentiment nemoko ba délire nemoko oningisika mutu wana kaka ya kisasa awa pe pai tamana moni ngabi tetete na sa nini na tika enano asala vina tamaka moni ke wana za beta tamaki ya promettre ya koyana na tune ke kanga bi ozotala conjoncture rapporta onde komi Londres oyo kako yo longa mwasi kuna na prétisation yane aka na Angleterre. En tout cas na ebite mais tamaka moni ke yango za soué na yo. Je ne peux pas forcer. Pour forcer mon taux, c'est ça qui est, mon thème, c'est qui. Ce qui est ça, solo que peut-être d'avant dans l'enfant, pourquoi le bangabi a peut-être aux acquis non wrong person, on a vana kinayo. Ce qui est aux acquis wrong person, c'est que yo anasa perfect pour nayo. Mais ce qui est ça que ngata ka o mwasi nayo, kende nayo, mukoloko zonga na makanisi nayo. Ce qu'on connaît ça la kobeba te, peut-être tozo, mais ce qui te, papa kene mais mutema wa ngapene na otambola. Mukona kuta pe na wanga pe kuna na nzela naza mutut Jean Collage la reine mère zonga lisusu uzonga sunde la reine mère bokabwani ya cela comme étendé wocho kabwana comment ça fait un mois personnellement to kabwani mais yeso azondima ngote eza na bokabwani te tezana biso eloko moko zelana biso eloko moko nanu peut-être mutu nyonso azoloba bongo mais j'ai supporté omoni o mutu asupportaka nalobelaka na bandaki so koloba kokende nanga contre mire te parce que o mutu asupporte mama batela pema maje kalova mata betana lisolo na ye ko déranger te ko se déranger te za wana ma chérie to za wa to se supportane ngapi na ne lo mona ko bakiselo o ezolo bakati na ngana lo bakate la jojo e mo ngapi na change ka mona ko makamisa there's nothing anyone akoloba o ko change minds nanga maybe pourquoi parce que j'ai supporté l'humiliation maman aussi omoni humiliation mususu ozotala boye ozose amsusu rent and ndako fallait papa futa rent and ndako mais boko mozo ba lettre account parce que aboy ko futa rent and ndako kuna fa futa kuna siko yebisanga ozotala penza ke me o stopper ndako ndenge nini rent abatu aweza ndako abatakasi fo futa ona yebi mais aza kuna ana mbongo a privé a mutuka mais kuna soma mutuka tika kuna kenda otambola mais nga awa il faut na carte so la kesa shopping ou bien faut na benga friend pour na okumba te enga pe na bina osoma mutuka te pour so na somi oye ko kumba where's the point you are the man do so moni kala lobike eza kanda te nana gomo ba décision kanda boko zonga mais on personnellement na oloba prends ton lit et marche en tout cas il y a problème te na privé e bana te
naza na kanda na ye tata moke te, mais je me suis dit pour na respect na nga, pour na kibo mwasi na nga, pour na personnalité na nga, j'en ai une offre na humiliation na ye. Tika nanu muta kende, soki aki akuti bolamu malamu, soki pa akuti bolamu te malamu, parce que balobaka mosusu soki conseil corrigé te, conséquence eko corriger moto. Po basa ki sasa na bakenda Olanda, ma chère, ba lelo omote ba pesa bango au moins de ponce. Omoni, nga na eko do intervenir ka po na moni ke j'ai kalok azana même cas nanga. C'est une mère de 3 enfants, tozo souffrir surtout so bala bazani kie. C'est ça. On souffre. Oui. Mais mutu moko ta oluka perdre 20 ans ya mutu obo fandi na ye ya na malamu na mabe te oluka to tika wekeni, mais so moni mutu o tika ngo boyekeni, c'est parce que e komi penza la ngongo e ko kaso ata so ya pa moko kaso melate. Oui, on rappelle qu'on s'occuper na bana te so zaleste. On a la salle de dépression. La salle de dépression, na 2019, la salle de dépression, Nicolas Makampa ya ye. Si vous savez que donc on dit que on supportait, il y en a dit que la comment la jogo, notamment qu'on supportait mingi, na comment on la kaso et lesquels na TikTok, au moins on a dit il y a si que ça teo, ba mingi ba cha ba photo lobi pe teo lo ngalango. Bravo. Au moni, il y a si que ça te, mais ngambo ko tellement que la vie ma passe. Bonjour la famille. Ko se déranger des alawana. To continuer na yo to zwa kimia aloba bande musupe baloba la grande bazana. OK. To yoka bande ko baloba. Oui, bonjour kimia. Miss Demis, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va très bien, merci. Ça va. Dalina Lobaboy, franchement, les femmes, tout ce qui a une blague à part. La théorie où ma maman n'a pas besoin de biso à Kalabazaki, koya koye biso que liba les a combattu. Le kuta liba les a combattu. Qui trouve une femme qui trouve le bonheur? C'est-à-dire que Tommy, tiens, ensemble, tu travailles pour mon bonheur, moi je travaille pour ton bonheur. Donc il n'y a même pas bagé oyo, yingana bunda kana kanga motema kako kanga mbokanga amité mati ba mama bokufa avant. Boya robela ba AVC alors que papa kuna zo jouir na mboka msusu. Ceux qui montent ça bouzo ba bon déjà des bandeli, les hommes ils savent ce qu'ils veulent. Dès qu'ils arrivent dans une relation, mon non na lingyo ba camarade au théâtre, personne job. Toi aussi il faut imposer au monsieur. On le bande kenga lingi bo été respect. Tu mets aussi les barrières. Il faut pas que papa, parce que vous posez ensemble, Azana limite, c'est-à-dire que celui le chef de la maison, Ramba lui le chef de la maison, on a un chef qui se respecte pas même dans Moussala. Je me barre. Il y a un contrat, on s'est promis fidélité, respect, on va prendre soin de l'un de l'autre. Maintenant, pourquoi il comme Rakeba, c'est pas obligé au Kangamité, mais qu'on supporter. Vous supportez, on ne supporte pas la douleur. On ne supporte pas la douleur, on ne supporte pas la bêtise. C'est quand vous supportez, un peu ça, bango droit ya kozala, na kilo à koye biso que tu n'as rien à me dire. Oui, banabaza, mais kanisa nani, tu as quel âge aujourd'hui? Je coûte wana makasi na ngoya okekutu ko zwa no mobile mususu kuna ozo zwa âge wana baby ça on a supporté. Qui vous dit que sera kia ozonga? Parfois ozonga n'était, parfois vina e pour qui peut faire ma destinée na été, il a fait son choix, ke na ebe zape moi sa vina kuna yo bobo tika bana. Faut qu'on yebe là. Faut qu'on yebe la montagne motasan la vie na ye. Ake, au moins que au meki ko sala ba simité maman. On ne peut pas éduquer un homme. Mobile mukolo à l'équipe sur 25 ans comme 25 ans tu kumata parce à sa éducation na ye. Hein? Tu ne peux plus rien faire. S'il est parti maman, yo payer na bana misa à partir de maintenant ça comment tu peux refaire ta vie? Tu peux refaire ta vie. Les hommes ont le droit, pourquoi pas nous? Les actes qui féministes, t'es imposé le respect. Les hommes vous respectent. C'est-à-dire que, mobala zwa kilo, zwa elo quoi. Il y a moi si moussou. Ah bon, bata kota ba camarade. Ah bon, bango na ndako yo vandi. Non, on est comme une dokit. Faut pas. C'est-à-dire, ah bon, péter ma plan. Faut d'accord bien la pasteur. Pasteur, yo mam. Si yo rosa avec la main pasteur. T'es. Donc, pourquoi y a ça, lango? Les mêmes choses que lui, il a. Les mêmes choses qu'il fait dehors. Tous les hommes ont ça. Pourquoi il y a des hommes qui arrivent à respecter leurs femmes? Il y a même des hommes quand ils trompent leur femme, bah, c'est-à-dire, il y a même se rendre compte qu'à Soumou, qui c'est-à-dire, n'a responsable pas à moi, à ça, les bêtises. Ah, madame, elle n'a ça, les bepoignes. Il se dit, il culpabilise. Mais, mobile, il faut qu'elle tromper, elle a remorté. Maman. N'a pas mis ça pour 25 ans de mariage, laissez-le partir. Refaites ta vie. Lucas va stratégie à se relever. Quand on lit et marque, ma belle, solution est zappée. Oh, on va me soutenir dans la vie, tu te bats pour rien, en fait. Le mec, il est parti. Oh.
Bonjour, bonjour, bonjour la famille. Bonjour. Ndeko nanga kimia asilisi. Bon, loba po na moni. Tapo elatinga loko alikamo na ngabe na kitsakanda na no loba to likolo na toki na mbala moko na kati. Bonsoir maman la reine. Bonsoir. En fait, mamie c'est Miss na senga ki numéro mais otindele ngate ça date déjà ba 3 mois. Na loba moi mukie par rapport à ça okomaki wapi? Na TikTok on dirait. Ah ba message ya kuna limbisa mama so to kati pardon komela mo le mo. D'accord, c'est la privée, oui. Pardon. En fait, maintenant porter ka conseil moko na maman la reine quoi. Na sepe na makam maman kimia lobi. Ça fait 22 ans, 25 ans de mariage, déjà c'est beaucoup. Et loko tozo ça l'erreur biso ba congolais ou biso ba africain trop. Relation so ezo simba te totika ku forcer. Bande on a biso belé ba kufi na mambo. Exemple mukie ka na opesa yande ko na biso akufa ki na province a na France a. Et mobali wana bomaki ye ezaki te kalingaki ye te. Asa mama bana ne donc alingaki ye ti basala batan o basali bana bapusa. Eza esprit moko ka ekotaki po aboma ye. Mais lelo biso to perdant de wana mobali wana tikali. Ata za na prison a obima alobi. Toza na bana. Ba mabe mingi mibali ba osala biso mosusu ezozanga sota na guya bana na omoko. Et comme kopesa okanda tina bana obotaki na ye. Eza eloko mo mabe. Soki relation esimba te, il faut kotika mami semis. Tozo kufa ebele omona mutu mususu alobaka te a gérant. O mutu aya kobimisa likambo na ye boye. C'est ka sa supporter mingi. Toti komona yango ba blague ke pona 1 mois non. Likambo ya 20 heures ekosi la peine na seconde. Likambo ya 20 heures ekosi la peine na minute moko. Tozo souffrir. Tozo na ba couple mais on souffre. Ozana likambo mususu mobala ozana likambo mususu o mobala asali mabe mais azana posa mabe wana ya memiso mutu ozana raison. Ba langage mabe, ba comportement mabe. Ezana ba misu ba ofana ndako musu akimaka ye pa kenda luka musala parce que to kabola ba charge biso nyos na mboko. To yebi on deleka. Donc on ngana zo sala mobali pas zo sala. Donc faut pesa quand même respect, faut tchanga pe na place na. Toza belé tozo souffrir, toza na ba bana na kati ba ndako mais tozo souffrir. Bo mona ba bazana mabana mais bazo souffrir. Po ani bazo yo kanate. C'est ça. Donc maman oyo nga pena conseil nga na opesa soki mutema na ye lobi katika nenga lobi ke dans le calme po ba décision musu tozwa ngo na kanda mais oyo ezalaka na calme yango nde mutu ezalaka décision bien Mama akutu maka forcé ye te yoka o bana o nini motema ezokosa bana bayaka na bolingo stratégie ko ekomi na calcul na mutu neti mato komo loba bon awa ndenge ezawa boye na boye kasi conseil etala bana nalingaka bango te po bana wana baye bongo ezalaki na bolingo na niveau ya moko ya libela na yo na niveau ya Jekalov na niveau ya Jekalov ke naza l'aise nga moko na premièrement po bana nanga pe bazala l'aise ntango nga na otala bana nga mutu nde na osouffrir po bana nanga baokendaka baokola kaka baokende na bavi na bango nga ne mutu okoma nokipoto na kati ya ndako oti kokondane mpe botika kokonseye ye ke tala lelo mutu moko me bozoyoka mutu baoloba awa obe bozoyoka te mutu toyebi na niveau ya Jekalov mutu mo apesi ye conseil atala eza te mutu mo alobi na ye mpe tika aza te mutu mo mpe alobi na ye mpe kokanga motema aza te nalobaki kaka boye zela na comprendre yo Gloria zela nalobaki boye na sens que tolobi ke pour dire que libala eza pasi libala eza facilité certes mpona nalobaki ke libala ezali pasi eza na sens que mwasi nyonso na kati ya libala tofutaka bafacture ozokende osala mosala tovandaka kaka boye te mobala ozoya en charge baoleso nourri loger blanchi non toloba ni barespect tozoloba baconsidération toloba makambo wana nyonso tu donc mpo moto apesa yo yango nyonso tout un travail au fait na sens wana bato na bato bazokuta na éducation na bango de gauche à droite tozokutanaka wana bato mosusu awuti na éducation na ye ya mabe oyo babokola ye mabe tozokutana na baégoïste tozokutana na baimpoli tozokutana na baviolent tozokutana na bato ya ndenge na ndenge na kati ya bacouple oyo awuti na gauche oyo awuti na droite toye tosangani ta tosangana ndenge wana yango tolobaka ezaka compliqué parce que deux éducations eza différents ekutani siko cohabiter ce n'est pas facile
na sens wana bozomona mais na niveau ya jeka love eza su niveau ya koloba te ke o kanga motema sala boy même nga besoin tabina kanga motema na osepela na ete na kanga motema ngam na o vivre wana yim to vivre na ngai te ngam na o vivre na kati quand il y a un ça ne va pas tu sens que ta place n'est plus là c'est pour ça on a dit que prends ton lit et marche ça veut dire que kota la eboye azomona na zana no elenge akoki ko se prendre en charge bana misato le libala c'est pas un paradis c'est pas une finition en soi donc pour ozala bien na libala faut yo mo pena nos ananu bien ce que yo mo posa bien te ozala bien na libala te il faut d'abord trouver ton intérêt personnel avant que okende ko sangana kana mutu moko parce que mutu wana mabala le comme mabala ba intérêt tanga na kela libala na intérêt na ngeza ni ye intérêt na ni za na kati na ngai ezala so na ndenga kala te kezala ka kiwa papa wana olinga ba rozoye ba vandisi wana ba oleso ba olatiso ba okipe non le be mbala ko tinda moi si kende musala ko vandela ngana ndako boete po na lesa kono mwana pe kenda musala na mbala somela wata sous-vêtement te asomela wata même ta soukite yo moko bana makoloti mutu yo mo milesa yo mo milati saka alors à quoi bon de me dire que kanga mutema vanta moi je suis peut-être la plus vieille na ebité moi j'ai 49 ans aujourd'hui pour vous dire que même na 49 ans na ngana za nango année prochaine 50 ans na elo ntakolo bana ngate ko kanga mutema vanda wana zati kanga mutema vanda zati c'est ce que je dis à ma fille moi je dis le bana moi ngaki maman zana permission nda kuzana musala ya bien gagne ta vie l'homme qui va venir dans ta vie il va te arokuto déjà aux ali bien posé donc tango ya ko ya ordinateur barème sous likolo soka niko matsabarem te aibi ke moi soso na tiki au kufa nzala te au futa loyer na pas kucho déjà na ba charge na au déjà en charge au bout na poto faut profiter ozomona donc faut quand même ko miyeba ka otozali faut quand même ko miyeba so miyebite oyo zai na kati ya libala ya mona siko ekomi ko lela na ekomi na ba explication parce que omi bossa na kati ya libala omi bondi na kati ya libala aux hommes. Donc quand le respect n'est plus servi, quitte la table. À quoi bon? En fait, à quoi bon de rester là? Je me suis dit, là, ils sont bêtes, tout le monde en bandé. omoni mpe bongo bamama bazalaka papa pa auta kuna ye liso osengo nzoto bopesi mpe karo mikolo kuta demo asengi ngai bamama bosendaka mpe te wana au fait tant totika na obona no à moi si ta aussi va voir que yo maman attends une minute. Oui. Il va voir que maman a supporté. Du coup, tout ça, la chaîne, il y a ma fille, Moussa, la banque, elle supporte, ma bêtise dans ma balle. Alors que si toi, la mère, tu sais que tu as des enfants et que tu dis non, stop à des bêtises à ton mari, même tes enfants, des petits garçons ou des filles, vous voyez, bah, on appelle ça, c'est pas bien dans le mariage. Le respect de l'autre, c'est pas ça. Donc, éduquons aussi nos enfants dans ce sens-là. Parce que yo, mais on n'éduque pas les enfants. Moi, non, mon bal, il perd aucun azur. Moi, ça va respecter. Moi, si t'es à cause de moi, c'est parce que son père faisait ça, maman a accepté. Voilà. Il y a moi qui pas y aux enfants. Oui, c'est une chaîne. C'est pas bien. Vraiment, la famille, tu peux ça maloba pas slim aloba après Victoria après. Ok. Continuer. Yes, hi Tanya, hi. Where do I start? Bonjour. Bonjour. Tanya, omoni ba conseil mususu batu bazopesa na TikTok to masolo mususu batu bazopesa na TikTok is disgusting. Eza lokola na so na oyoka masolo ango lokola na oyoka lisolo moko tamso na koza wrong maintenant na yoki te mama zairoise moko abuti abeti lisolo bolingo na bango oyo eza kitoko. Okay. Abeti ke nga naza heureuse na libala ezala kaka naokanga motema mpona bana soki oboti mwana na mwasi yo za mama na oyo ozomona na kati ya libala eske okolinga mwana na oyo ya mwasi na kati ya libala akende komona makambo oyo ozomona ke mobali azobima en tout cas mama excusez-moi donc respect nyonso na pesi olobi obanda omona mwasi azotia na TikTok yo deja omoni babeteli yo lisolo te yo moko moni mama ovandi mwana na yo azomona ozokolisa bana obi oza na bana misato
bana na yo wana bazomona mwana na yo foye bake mama nanga aza donc mwana fa mona ko lokwa ganki ya filme donc mwana fa mona ko lokwa ngam mutu ta ko beta mama nanga donc makasi moko fo lakisaka mwana na yo donc mwana yo tanga azomona mama za mawa tanga ozo bato za mawa mwana na azomona okasa te ke mwana mona te bana naloba sijango lakisa bana ka libala te lakisa bana ke batanga a classe balukaka nzambe po mwana wana lobi akobala soki mama lelo yo divorcé likambu wana singa wana ya matembele o egangaka na libota o egangaka pa euti pa papa to euti pa na yo o ekoganga pa bana parce que eza makila eza eloko moko ezoya soki singa wana yo arrêtaki yango na prière te yaya na ndaku ntango bango balobi ke non tolingi yo souffrir te to yo lobi ke te na batela motema wi bokabwani bana le baokola lokola bana bayebi libala bana le baobala ntango omona eloko wana mobali asali mobali asalaka mama ntango amoni bandi kosala ye eloko wana ekoganga eloba likambo esalamela mama na bino yango oyo ale fais quelque chose mwana ko déclencher mwana pa kokabwana toana posa tokota mabala tokabwana te toana posa tozala mabala moko lobi tozala mibali na biso tozotambola ensemble pourquoi pas to vivre 54 ans de mariage 60 ans de mariage ensemble na mibali na mais il faut tant to koma na bana to yebaka que if tozape suna ba rôle makasi osala pona bana wana toko kabwana te po parce que bana balobi ke mama boy il faut le bayaya surtout so bana bakum na âge mo boy ozana stratégie oyebisa bango pe il faut qu'on prépare bana kotalisa bana c'est vrai le mariage eza bien mais talisa bana ke mariage okokutana na mutu oyo eza ke auti na comportement na il faut vivre ne boy il faut za boy na ko kabwana papa oui na koyi kosala boye na papa oui mais soki na vandi ndenge bandeko babike to vandeli bana avandeli bana te po azo souffrir avandeli bana koyi kokufa atiki bana la te côté mususu ezaka vraiment éducation na ba mabala to vandi na bana eza na bana misu bayokela ba papa eza na bana mingi bandeko baza o baza ba divorcer bayebi eza na bana mingi oyo na sima na ba divorce papa na mama bana mingi babeba mais bana na bazaki bien na relation na ba papa na ba mama na ndako mais compte tenu papa na mama est-ce que arozalaka parfait est-ce que mobali na soki na zui au cas où mobali wana ayeta musuna ba jemoka mike to azozwa ba chéri libanda na boya na ipeka lisusu OK na boya ni troisième là na komi suna posa siko na kenango wapi na yebi ke eza passe mais nazo senga to associé quand moi je dis tout le temps il faut mettre Dieu dedans c'est Dieu dedans yaya libala tant tozo kabwana eza bien biso tobi oui bana balobaka parce que bana biso bamonaka bana biso bamonaka nyonso lekana ndako pe bana balinga mingi biso ba mama to souffrir te surtout bana poto balinga ba mama ba souffrir te po bayebi ke ba mama to zanga mwa makasi to sala boy c'est vrai mais il faut tant to koma na bana to yebaka que if to zape suna ba rôle makasi o sala pona bana wana to ko kabwana te po parce que bana balobi ke mama boy il faut le bayaya surtout so bana bakum na âge mo boy ozana stratégie oyebisa bango pe il faut qu'on prépare bana kotalisa bana c'est vrai le mariage eza bien